soit disant vie na biso za mokolo akozonga kuna te to cheka bongo après ba tusu ba bakisi te po ke ne ba fulaye ba fuli eta yo zonga to chinyo so to sangisi to chisika moko ko so to che we raza muti ya mabe vie na biso amuti ya malamu na vie shai na doya limona nani mokolo to suki no awa baka soki jibe mpiana na tangi kombo aloba asime makamba bana voilà abandana wenye 4x4 kwa zaki président wenye 4x4 wana komo mema polémique yoka ozo mema polémique o ezate merci yoka azo longolete po azwaki musicien jibe atindika ya pelite apela ndeni tangi kuna no batu bango tika o débat o lukande zato sa émission o lukana eza mamba promotion et en tout cas le roi de la forêt c'est un bon encadreur c'est un formateur ouais. Donc c'est un formateur azalika bon encadreur c'est mieux au soli bien pour maramba bana wana mwana bana ezela wana to ya te to obebisa makambo to wana ngo important ko leka wana déjà ya on abi aboti bana bien te azaka formateur encadreur na linku tu suma solo wana te ezo ekopesa biso lo te na wenge pikapende déjà wenge poyi bango bien na wenge mutalungwa te yango moni le roi de la forêt zela ota yo mabe na yo bato bani kotanga songa kanga na ba dédicace papa na saloni na invité na yo pesa na mige personne n'est prêt. Personne n'était prêt, effectivement. Voilà. Personne n'était prêt. Donc, 5 dates d'affilée complètes, dont 2 dates le samedi, le jour même, 14h, 20h45. Donc, mission accomplie. C'est historique. Merci à tous. Merci à tous les Congolais qui me soutiennent à travers le monde. Merci à tous les supporters à travers le monde. Le 16 et le 17 décembre 2026, la Défense Arena. On a déjà date, donc on va jouer une semaine complète. Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Mais Nino Koloba pour la GTM Yadajou pour la Congolais. Oh, c'est un message fort. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ces rapports-là à se dire des je t'aime tous les jours de collaborer, mais en tout cas, c'était très fort de la part de Dadju de dire ça devant des millions de téléspectateurs. Donc, Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain. Voilà. Gims, je t'aime. Merci. Solo la vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent, qui est la source un peu de tout ça. Hein, c'est mon père. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Kalamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération. Bonsoir la biso. Vous êtes belé, bon à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube. Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo. Et la Rabino Vérité dans temps réel. Le pays, la Seigneur Nabino, s'il vous plaît, na bandegonyo sur Botala Biso. Ok, na YouTube, bobeta Chemi Genyima. Deuxième chaîne YouTube d'Abisso. Donc, Chemi Genyima. On a ton dossier télé-réalité, ton dossier émission, sur podcast. Faut tes jeunes éthiques, aller en bas concept, nous vous s'abonner, s'il vous plaît, avec tous les respects. Et ça, Nabino, tu dis que Nabino, c'est grâce Nabino. Et tout ça, par la grâce Nabino, parce que vous soutenir Bisso, vous s'abonner, vous aimer, vous la Bisso.
L'autre, on a dit les manzaka CPI, ça date, mais je analyser les marabouts belé, na mokolo boni, y a les lots. Bon, ça a été, maman, 6, dit le cœur, on a mon bagné, le 28 mars, pour la clôture, il y a moi de la femme. Oui, belé, bah, maman, y Kinshasa. Bah, papa, ou ma maman. Oui, belé, tout coup, on a Kinshasa, pour na la plaisir, na mamasi. Comme officiel ya Koffi Olomide boya musique qui tout kobeta wana batonto ba rolata ki tout on s'en a retrouvé ba oti ba Angleterre ba oti ba Suisse Bruxelles Paris bazawana pour na kopesa feeling na guna concert wana ya mama si les pâtres fait rigola Justinios bilanga loyembo na concert à monene na rata France le 4 avril na encore arena bandeko na ba jouer à place aux à place s'il vous plaît boya tout ça la fête avec grand parmi les grands chanteurs Yamboka les pâtres. Vejosar Nyokalong au rendez-vous le 24 avril, il y a février, je m'excuse. Banegono va jouer à place Tebo à place, s'il vous plaît, boire tout ça la fête avec les Vejosar Nyokalong au réception musique né Kitoko et puis vous allez les générations en génération, papa, maman, balé qui bandiko tout au Kutanawana. Le 24 avril, Vejosar Nyokalong on a Zénith de Paris. Octobre, tout clôturé avec mon amboka. Inosbi a fait ce rendez-vous le 31 octobre. Nakati accord arena boya Inosbi pour la première fois comme histoire. Bosombara déjà ba billet, bien avant. Bon, on a déjà organisé parce que le 31 octobre nakata arena Grand Paris, Inosbi comme histoire naie jour on a pour la première fois nakata Paris. On dit les manzaka CPI Yamboka bonjour. Ouais, bonjour, donc bonjour à tout le monde. Batwalinga Odi les manzaka na bango moi Sinzambe, CP Amboka. Donc je suis là. Déjà merci comme ça, merci infiniment. Il y a Jean-Paul Mouyamba. Mtunayot. Topesi mbote ya Jean-Paul Mouyamba mutumalam. Un bon tonton Jean-Paul Mouyamba. Il y a Jean-Paul Mouyamba, on te salue déjà. Merci beaucoup comme ça à président Lengos VIP, le président élu par le peuple. Il y a obéi ce concert na novembre. Donc tozalawana président Domnali on te sali donc bambo te sikuzali et puis président Lengos VIP bambo te nayo basalam belé et Bob Kinzondo motema meje mopatibi. Pourquoi pas à famille Kabambi Mobimba, Laliska Bardo, Patrick Kabambi on te sali, Naomi Kabambi ainsi que Marie-Paul Kabambi en direct de Kinshasa. Et merci infiniment à maman Claudine Nikino. Maman Claudine Kino, mère Nabiso. Ouais. Maman Claudine Kino, mère Nabiso. Là-bas, Christian Kinois. Donc, famille Kino, on appelle ça Maman Claudine Kino, mère Nabiso. Ouais, donc, merci infiniment à maman Claudine Kinois, ma copine privée est très proche. Je te salue et pourquoi pas Gina Kalala, Bambo Teshikozali. Donc, aujourd'hui, on est là avec Miguel Niema et to solo la tour et solo là encore par rapport à Image. Donc, merci à tout le monde. Les manzaka, tenez-vous prêts et prêtes. Et quand vous êtes au barabiso, vous m'avez TV, ceux qui beviennent mes amis. Ceux qui l'ont au bizarre, tu as créé les bâtiments pour la visibilité. Tu peux savoir ça où ils ont voté. Non, nous on passe. Et premièrement, je suis là pour la promotion. Donc, événement oyo, mokili mobimbe, bipezo zela. Ni gagné ma repé sa pichinette. Poto ke na mamnenge zalara. Babi mukendi azo landabiso déjà en direct de. Babi Mukendi Bambote Nayo, en direct de Mata du Anazolanda Biso. Et salam à tout le monde. Élisée Bokota Bambote Nayo, Bokota Askan, mon général. Et puis pourquoi pas les mondes à nous, ma belle, les mondes à nous, Bambote Nabino. Merci beaucoup, voilà. Moi de la femme et le Bélaronine. Moi de la femme. On a des aranines, Namo Toza de la femme et le 8 mars. Journée internationale de la femme. Et on a des aranines pour la journée. On a le Bélaronine, moi de la femme. Donc, et puis, programme est président Lengos, donc le 11 novembre, nous sommes en Tanzanie, Robert en Tanzanie. Donc, département président Lengos, Oyo, Robert a wingé musique à maison mère Mobimba, en Tanzanie. Donc, en Tanzanie, Bozi la wingé musique à maison mère le 11 novembre. Donc, vous allez en pour un livre, concert, pour na compte ya wingé musique à maison mère. Président Dom Nalil, est-ce que tu es bien? Flavie Panda, on te sali. Yoyebi par rapport à Image, il y a Serge Koussa tête démonée. Voilà, merci beaucoup, il y a Palais. Et il y a Pichumbuku Jabir, en direct d'Angola, il y a Pichumbuku.
Journée de la femme, eza mboka mobimba. Journée de la femme pour dire les manzaka, eza monde, parce que maman aza mokili ponanga, maman nde asali apesi définition ya vie ya batu. Définition mokili, définition mamonyoso et bandana maman. Voilà, donc journée de la femme ezo représenter mokili mobimba na voilà mo ba maman ba salaki pona obimisa biso na retour to ça peut pona obimisa batu. Donc cela veut dire ponanga journée de la femme na monango na monango kana mbala morote na monango mokili mobimba mokolo wana tango ekomaka. Donc eza journée moko eza très capitale pona Odile Manzaka pona ba maman tout et pour batu belé ba comprendre bazo ngoka fête te mais ba comprendre maman ligne kozala nini pas ligne kolaksa nini na vie ya moto. Parce que so maman zala ite omoninga na lobara biso to sala batu te nzambe muta sala batu tia na libuma mutu yango tanga linga azwa mutu soit muta kufa tu na mutu te. Donc cela veut dire soit azaki na posa maman azala na première position likambuta pourquoi posa muta tia pas papa mayebi pourquoi tia pas maman. Donc cela veut dire maman est très utile, très important dans tous les domaines. Yango moninga na sepia na ba maman oyo balukaka po batu basenga bango enoke bango basenga pa batu. Voilà. Est-ce que tu sais la journée au Némona parfois européen ou américain journée où congolaise bino bo se comportera ndenge moko na basiona bikolo mususu déjà to se comporter en fait to se comporter bien ndenge mona bango te parce que to ya culture morote bat na culture na bango biso nde toza boye toza colonisé par de Belges toza pe na culture na biso vous comprenez. Donc bango pe batu na bana ba culture na bango. Donc eza ekoma difficile makasi poto to zala ndenge to se comporter ndenge moko na batu tout. Et puis elinko loba kaka te loko eza journée de la femme. Et yango ndezo senga kana journée de la femme de maman comprendre kaza mwasi. Bongo te. Journée de la femme elinko la sate ka mukolo journée de la femme de mutu akomi maman te. Mutu azala maman déjà avant journée de la femme. Donc maman aza donc pour nanga na habité ensemble ni na kocha maman mais ils ont pexaté comportement ya maman mususu to ya maman mususu. Donc chacun maman na maman a un comportement na ndinga ko se comporter ata ko to aza Brazzavilloise guinéen boye. Donc ça dépend. Voilà. Mais ndenge kuma fête na Congo bandeko basi mingi ba kuma zongo loko a fête loko la journée mo yo occasion kuta na mobali ba musu bakila na ba hotel ba musu bakie ko mela masanga ba musu balangu ba mo tombola bango ya kwiti. Est-ce que ça journée moi si il faut akende ko ça la fête te bunu ça na Congo? Non mais journée de la femme mais eza journée à moi si pour la conscience. Donc eza journée mukolo moi si faut za na conscience. Conscience cela veut dire ayeba nini oyazali. Ayeba nini o moi si mso asalaki oye étant que moi ça salité. Moi si il y a 12 ans na 10 ans zate. Moi si abandika mkola bota maginda komi maman. Donc journée wana ezara journée ya moi si nyonso ayeba nini oyazali, pe nini oazo kanza kozala, pe nini o akosala lobby pona bana o bakozala lobby kuna pe donc mayele nini o akobakisa na kibo maman o yazali. Donc la journée à conscience. Voilà. Mais ça dépend. Ça dérange pas aussi que mutumsu pas kenda fêter yango. Mutumsu pas fêter te, mutumsu va faire ngana za témoin de Jéhovah. Biso ba fait tu vois et pas biso et contarelo ote. Vous comprenez? Voilà. Donc mutumsu pas am ta catholique donc ça dépend journée wana. Mais pour nanga na tchaka ngo na lobi non. Il a journée vraiment à conscience et maman nyonso ata la projet ni nazanango place ni sala ki erreur et le koni fois bongisa et le koni fois bandela. Voilà. Très bien, on dit les manzaka. Lelo, ça peut moi mikolomo ba moi na poto. Lelo zo analyser poto ndeni na ba tanto sali na poto na sir peu moni ba réalité. Au kutani pe na ba arrêter sur le terrain parce que vous na France bando za tikala lelo poto o bando yo ki la tango za na Afrique. Tango bando yamba ba utara poto. Na poto yo moko vivre réalité en face. Ozo analyser lelo poto ndeni siko ne to yambi yo. Ouais, au début il y a des mamans bando ezalaka komi pe omonanga na zolinga na yeba na comprendre te ah muto ndeni azo se déranger sauf que ngana na esprit mo boye ngana za
naza na esprit moko boye donc nakoza pena na problème ekomi aigu esenga fo ba opérer problème wana parce que comme problème ekomi aigu yango na loba dodan nakoza pena problème ekomi pena dodan esenga pena ke fo ba opérer momu na pena ke na créer ka pichenette place wana oyebi ke na vanda boye mige na ke na benda palin na futaka nanga palin wana ozwa palin na poto nga azalaka na palin na poto ti mundele apesi yo ndako to ozofutela ndako na mambo ozoba palin même partout olingi eza mambo mundele te ezaka makambo ya ki responsabilité et par rapport à poto mundela yedaka des fois mundela pesa kolala non ndako mundela opesa nga na o nga na olingi oza jamais ndenge moko là on a raison merci donc sikoyo nga pena na limite non étant que odile manzaka yo yebiti donc tenazwa place mo boye donc tina zik na pesa mbongo na bike mbongo ekomaka te futaka mbongo ndako ekomaka te pa mukolo ndako donc nalingi kuna bete selon te mais c'est pas réalité poto c'est pas histoire les gars tu vivre en ngwa donc soki bana futa pa mutu mususu pa mukolo ndako te bien ndako ngozaki déjà ils na privé ils ndako sous location chambre zofana na chambre sous location nga va na chambre ndene yo va na chambre te na jamais na osala ngo basi va na chambre le kiba koleka mutu ezolukaka chambre te osopa kozala ndako ya 4 chambre maza conscience te likambo osala koleka mutu na kibo mwasi ezalaka te mwasi eza mamba osala yango nde leki est-ce que tokende bien très bien voilà donc menga nakovandanga na chambre te na poto nakokoka te parce que nauti na vie déjà oyo nayebi ke chambre moko ezalaka mpona bato donc nga mpe na na kwe nanga donc partout nakokende fo naza ya vie wana mpo nayibeli oka motu te oyo nyonso naosalela yango donc so nabimi awa nakomi trai etikali mpe donc so nazwi temps mpendaki fo nabima par place nyonso nakokende fo navivre vie nanga ndenge naovivre déjà donc navivre yango déjà natanda te donc navivre yango nde nalingi ezalela mais nayebi si oke pour la première fois namona mpendaki pepe ale maîtresse namoni yango na poto pepe ale maîtresse namoni yango na poto banda na bandaki maîtresse depuis mokie parce que naza maîtresse pena plein mais babeti yo bafrappe yo pepe oyoka teke pepe bametre bakomprendre mama nzambelaka poto bafrappe yo pour la première fois banda na bandaki maîtresse mpo nga asali bamama na baki maîtresse kobukana te so pour la première fois na vie nanga donc mauvais souvenir nanga na vie na poto pour la première fois na pepe mugu a frappé maîtresse en plus mugu a frappé maîtresse na mono na poto pe maîtresse yango nani odile manzaka c'est pitibu oyi to comme musique mais ozaka ka tenaza na comprendre naza mugu a frappé maîtresse donc ezelo au monde azo komango livre malem po si siko non na réaliser te ya mamba solo 4000 balles to ya rapena wana omona yebo style age kizengi yo po ziki po yake kozika nzoka tinga nazo zika donc nga nazo bakse nde mbonga kwiti donc nga nazo zika po yake kozika pa nzungu parce que nga shenga eza pena place mundele donc nazo pese po yake kopesa mundele eko mate ngata bato bazana kin ba yebike so pena ifale ba esikoka mutu na vie eza lokwanga nga oza pe elo mu mutapesi ngana ki ko récupérer faut mutu akende kozwa donc on a ba problème à telema ya ba rapidité ya elo no mo o considérer elo mo bo sala mo rapide surtout mamba ba moyi siko ya kapenda wana ke non azui akenda ke kozika et pas mukolo ki shinga nzo akenda ne kozika te donc so nga na pesi na baxele kuchi so na pesi na baxele journée na ya aux automates na vanda wena ke tala courrier ya mamba courant na tala bina boyko mundele akoma heureusement na kenda mukolo na bitenga mona tele ma kenda fungola mutu mo porte na bitena na vérifier na tala ba courrier oh mutu nzoka faka nyonso nga apesaka ye akenda kopesa te tozalaki na vie nanga Bob Kinzondo motema meje mopati bivie Bob na pesa mbote opesa pe elimbote sikota ba frappa siko biso double do ba frapper nga ba frapper na vie Bob mukolo poto o ba place na mona ke ezo le dozenga mukie o ti ba frapper nga donc to yako zoki shingana to yaki na mutazaka na poto comme ne vie Bob Kinzondo donc ne ba frapper nga ba frappa biso pe na ye heureusement makino jour ngo azala te heureusement ngana ya yo balé maîtresse ya maîtresse so balé maîtresse comme mitrati balé maîtresse balé siko na mukolo poto vie Bob Kinzondo siko heureusement ma Claudie kino azaite
bango bato siko tango balenga siko bango baseku bakomika siko ifa boyebisa biso ya musique pas bimi wana po alingi kutu tayebi ke baobanda no na ye mais bino bozalaki ya musique na pese mbote motema kapi biata okomisa bambote epa na timbunga donc na obakisa après to solana no indusa par rapport à game donc c'est un peu ça la réalité mususu donc pourrait il faut otika palin ah pourrait il faut tika palin pourrait il faut na tika palin et yebi donc après ekutana muto fara to meka ko sola ndenge ezalaka ko repese yango na repesi pe yetaliete ayi mambo na te ah ouais c'est qu'on a repesi donc on a foutu 4000 double ah ouais voilà poto donc na repesi poso repesi te ba filmo libanda zo ba ba filmo pena batali ke sepe ya mboka libanda mais mambo oyo eza boyebi te zo comprendre donc pour pena na mboko nde na comprendre ngo eloko leki kishinga ezati te base donc zanga no pièce base zanga pièce zanga nimeni nzele base donc zanga nzele zanga jome base kishinga batela kanga ngolo kwa songa liputa ne ba mama baba no kanga donc ça na très important quel est important donc deux fois et puis la kaka donc c'est un peu ça mais après ça va maintenant après les lots ningosko poto monde na ndeni lelo bon poto na comportement bata poto vers yo ningozo monde la titi la bata poto non mais comportement bagisini na poto ba intégration yo sali na poto bagisini en tout cas poto pona nga poto bakisinga mambo belé o ezala été OK omoni na sala eta mobo na mona na été voilà donc ça ependa ke mboko eza mboka moko ozana objectif oyela kiango omoni lelo ogovanda 50 ans 40 place morte donc faut yebaki ba mamde ti ba biso boto apenda mamdo to sala na Kinshasa donc esinga ke faut ça mambo eza important pour comprendre penda ke parce que kombe aya razu muto aki a déposer atambola na muto nzela morte donc ezelo mo eza munene donc so muto nyonso comprendre ngo mère na biso ka mutanda lo bananga er moto daki aye boye na biloko aketi comme une église biso to zuite ando lo balise sana mingi alobi kombe awoya ko bikisa yo alongoli yo place ozalaki aoki ko déposer yo akei atambola na muto isika moroti donc so pas zongi pété pour ta place atikaki yo c'est que yo izoka chance na yo zaka ninga longola ko place alongola ki we ranso alongolinga na Kinshasa ye nanga na poto atambola nanga nzela mais est-ce que le lozo regretter ko tika na poto na silisa na décortiquer atambola nanga isika moroti donc nga pe fona sala sekona l'accès que non na sima pour fin du mois azoya photo qui était à la salle na Belgique na expliquer pe que na sima oye il y a deux fois chaque jour to solo les akaki kuna ndeni donc faut y ba position voilà donc faut tant oye intégrer au baxi o ezangaki olongoli ba oyo monde qui est importante o eza important ba kisimba moko chimba mo wana na kati en tout cas pour nga ezaka pour na potote vigno so vi ya mutu eza conscience ogoza na bata poto 100 o ya malamu mi balé peut-être ya mabe ba ozangati ogoza na bata poto mi balé ya malamu ya mabe peut-être 100 ya malamu ba ozala même mal à Kinshasa donc c'est comme ça mais et loko ndenge oyo lingo vivre partout ko linga o changer ngote po bato kuti bazan ndingwana te donc ya malamu partout to kinaka toujours ya malamu ya mabe to sara nini to tika na kolo bate na moni poto ndeni izaka ndenge zala mikolo nyonso par rapport nos na kine to no ba concert ya ba musicien ba mambongo rebete suma sola mbongo ki ozaka na mbongo mais on dirait ma sola no beta soute ma sola mbongo Masula mbongo dit les manzaka mwasi ya mbongo dit les manzaka la patronne est-ce que les lozo regretter ko va na poto mingi pe lo ba regretter na monte hort ils a combien comment on est et il faut y otanga ti ko tele misanga na otanga montre comment montre ngaite ziko yo montre na poto era Rolls Kinshasa na poto différence nango peut-être na mambo ba concert et tout ils a ndenge monter concert à Kinshasa poto ils a chaque jour te et ko peut-être attendre sous na ba mois peut-être na année moko concert moko on a Kinshasa ça tam sous mardi mercredi jeudi vendredi samedi batu ba obeta et ngalo wana za pe mutu ya mo ya kermesse et tout donc ba no beta chaque jour ndule beta ma na ba nganda tout ça ba ndule beta mais les apoto tu ça mambo Kinshasa na poto te o ko kepe na ndule mo ko ba mbongo et simbite o ça mambo Kinshasa na poto te
Poto comme mamusu, poto calculer bando zelo na gesha sana o ya pote eza o bande na beti masola 4000 double na ngo égal à 8000. So za faka to zongo wapi. Ko mundele so de batindelo papier bongo eza une explication te. Donc comme il faut fouta so to longwa. Siko po bimso instantané, faut ezalate. Siko na gesha sa ba risque bongo ezala raté. C'est que mbongo na ko sana ngo mamusu. En plus ba mbongo nga na kabara wana eza parce que d'être na ba gesha sanga na awa déjà eza passe pour monanga. On a bimaté na kina diverti. So na Kishasa eza ke batu herba o mela na bango nga mela na nga mai. C'est que muto asomi champagne $100 nga asomi mai 1000 francs. Pona kaba 900 quelque na 90 quelque. Eze le hôtel. Est-ce que donc est bien? Très bien. OK lo na lobby. Donc ça asomi champagne $100 nga asomi na nga mai 1000 francs. Na tika na combien? Muta champagne na olanga nga muta mai na olanga na ngati. C'est que na tika na ngo belé ope na ko kaba. Et bien peka ndenge mona muto ameli champagne. Très bien. Il y a langue na kabi. Mabe na nga ngwana. Très bien. Tebo comme ça ngona lo bambon. Le roi de la forêt na événement munene, maman na concert na Bruxelles, Guilain Soko, chez les biso affiche pour te présenter. Ni gombouye mission obige zinado leki na kra ou baksa bien. Fumiga fongwa bien. Le roi de la forêt na mobangi na ndule le 4 juillet na rata Bruxelles donc Bruxellois na Bruxelloise le 4 juillet au ranson na Bruxelles. Pendant que la ranson na ING Arena mais tout le monde a bimisi les biso na Bruxelles donc na même que ça la visite la ING Arena mais suite les deux tout le monde ils a ING Arena te pour na ba raison ni beaucoup biso. Non mais le roi de la forêt de toza ko qui était la pe basal lien so alingi étant qu'artiste mais place au Senga et puis producteur autozalane peut-être les bosona autozana et ils a bilo monter. OK. Voilà donc au bazar mutu moko te. Biso pour l'instant to lobilara mambo tozana ngonano. Voilà to apna na forêt nationale autozalana les 4. Alors déjà billetterie ils a déjà ouvert mutu sa lingi asomba billet nae o alinga le roi de la forêt ndena lobara ba betelo lisolo te somba billet tana nzungu mekolamba te. Au fond lango ka les 4 wana donc na bidaki ki ba fanatique le roi de la forêt bonga ko to ba yebisa bango belete o ero déjà génération berceuse à chaque jour na mona bango na ba live donc génération berceuse na pesi bino ba mbote sika bozali to kotanga pe ba kombo ya bato yo pe après to ko ribakisa po so to teka ba kombo il y a tellement de noms donc voilà donc somba billet na yo ba betelo lisolo te na linga ba fanatique ba linga ka wera nanu au balingano le roi de la forêt bango pena basala effort ba pesa wera force après forest nationale atia sous salle mususu parce que wera beta un concert c'est leur demande à ba fanatique wera za tekate oui a répétaka donc nga za bonga za après donc so ezaka ke ba fanatique ba bité le roi de la forêt ndeto za betoko pe maté donc faut y la bisoka la moussage mbamoko le roi de la forêt mobimba mbamo ya za prompte parce que ba fanatique pe ya maison mère ya le roi de la forêt ba za rappel na problème ti bango ezaka ke no ba yebi ki artiste na bango etanchi boy. Donc, place à baotier la bango, journée wana, bana bona prompte, dès que billetterie, na sir bato ba okota na billetterie, ba comprendre que le roi de la forêt a la force tranquille. Ya yeku des ato bele la mbale belete. To lo bape le roi to boma bato te. Donc, dès que billetterie ka ifungwa maiki, mercredi, na 10h, le 11, bato bango ba comprendre le roi de la forêt. Après wana, to la pena na tournée monene européen, rokota wana pour président Pichumbongo na États-Unis. Kota na kota ba bobette métis Cayenne na peso bambote aux États-Unis wana après kota na ti na Balman wana donc et pas kota ba tassi de Bundes wana donc voilà alors biso le barango ke le roi de la forêt lelo a pesi chance na mutu nyor surtout o ya lekaki o ya zaki na savoir faire naie o alinga conseil la ngope bien a pesi chance na mutu nyor surtout akanga moté maté pona yemoko a fongola ba branche lelo musique lelo tout le monde o azana makasi nae o ayebini na leka asaki na maison mère a gocha date na beta concert azara pe na prendre mutu mort tant qu'ambassadeur de la paix. Alors moi na nyo surtout alinga le roi de la forêt fanatique nyo surtout ya la bonne musique fanatique ya wenye musique à maison mère so no sombi billet na ebité so zo zelanini donc billetterie fonga maki déjà donc kende na non écoute finacté kende na ticket master
kende oluki déjà billet na onde na mona tout à l'heure ba komeninga na ba TikTok mère to mona ndeni ni ya ko soma ba billet te Efrador la fraîcheur yo yebika ndingo sala rango image panza image donc somba billet nento lo baratia na nzungu mais kolamba te donc ba billet de Jezawana sombi billet na yo to kuta na jour wana Belgique les 4 o bisonyo surtout to kozala ba odile manzaka ba tutu bolinga ba artiste na nyonso. Donc déjà fin du mois où tu as le roi de la forêt, tu as été à la saleté. Normalement tu as été à la salle, tu as été à la salle et puis tu as là que non, le roi de la forêt a été à Belgique, donc docteur Pichu Musungaza kuna, on a profité déjà au PC Mbote, bango bata la salle na bata Belgique et puis bisope bata France koto, bisope bato tozawa, tous là boye ya mokonzi poto kenzela moko to kumba maskoto kende to kende à la salle. Alors, nous sommes billetés, déjà que billetterie déjà ouvert depuis le 11 mercredi à 10h. Yende somba billet na yo, garder kane na lobara, obanga na ote bomba place na soko bomba parce que jour wana na lobara, le monde que vous avez biso nyoso. Ote na banga ote jour à concert peut-être le roi Mali les a tena kanga porte konyo kamate bimisa batutu na ndako boya concert à le roi de la forêt. O na moyibi pe tozane na ndule. Tango ndule au vide nous avons récupéré place, nous avons récupéré Banaï. En tout cas, moi je dirais merci, bravo. Nabato yo balinga le roi de la forêt, bolaxi combien de fois boza fort pe bino bat bosenga ba conseil. Au degré billet zolia ma dada na ndenge moko ya mukete. En tout cas to sala ngo kande to sala ngo chaque fois. Bo ebita ngodi le manzaka yakati. Odi le manzaka tanga yaka toujours pour nous yebisa bino ke acheter vraiment des billets. Donc somba billet tia na nzungu kolamba te garder yango. Sombela papa sombela bana pokune zaka tozo bina bato balinga robina ba robina bato balinga rapéchan. En tout cas toza ya kosepela voilà. Très bien, rendez-vous les 4 juillet ouais. Na Bruxelles, ba Bruxellois, ba Bruxelloise, s'il vous plaît, ba Parisien, ba Parisienne Guilain, ba zo bien na bango parce que tout kuta na biso nyonso na Bruxelles tozala wana to la musique qui togo le roi de la forêt, les big boss. Mais il y a bon affiche les limonde. Ils ont un affiche yango ezana. Donc rendez-vous na ba Montréal bonne musique ba congolais nyonso boya tout soutenir le roi de la forêt comme d'habitude les bois qui n'arrivent à Grand Paris. Ouais. Sold out, vous connaissez vraiment sold out. On a Adidas P, carton de boya qui puis tout continue na ba salle musu et puis où rançon naza demander na Grèce, na moni pe na Grèce pour osenga où rançon. Na Allemagne pe ba osenga où rançon. Partout ba osenga. Na Suisse, de mboka musu na nkuta betité. Na betité voilà. Déjà donc boya bo ça Fox. Et puis courage na bato tout travailler dans le roi de la forêt côté production na côté ba manager na ye Dr Pichu Musungu déjà c'est bon. Dr Pichu Musungu notre CG Junior Katakata papi kakol sebondo ya machine o mundela koma na YouTube cranchu donc Bonar Maboka basalam na yo Miradi Bambote na yo Johnny Milongi je te sali Cordon Papi Mvula et Maître Ninja aussi Bambote na yo président Sami basalam Nabino en tout cas bureau vraiment mobimba activation quoi la promotion de tout travail qui pour na notre manager Gladingiama manager donc en tout cas activation et promotion de tout travail qui na na Grand Paris voilà de travailler na Adidas Arena donc promotion à la table tout ça ba concept ba émission ba tout la te ba tout pe maté oui on côté on a déjà côté ba stratégie promotion et puis accueil na presse na ba journaliste ça sera sympa et donc total le reste après mais tous allons on pour nous faire sa force pour nous accompagner artiste Tina Souka donc bonjour à place billetterie déjà ouvert format ça les a combien de places format ça les a 7000 7500 est-ce que bonjour peut 7000 biso déjà biso kutata so sala na ba isaki et ça la question ouais 7000 ouais 7000 ah bonjour peut 7000 là ouais ah c'est bien donc rendez-vous à Bruxelles le 4 juillet avec le roi de la forêt tout invité zanan bozo kansanan non mais ngana ibisaka OK soto bandolo ba mambo ba invité ils a so surprise mais pour obimisara mais après on invité la bino nyonso ba bango surprise au lobby après ils a la les jours J dans concert ouais yango na bi lobby après ils a vanté na kotanga pe tamso invité wana tamso jour na olingana lobana tamso ozape empêcher tamso ozape na mamso akuta nango et puis mambo otanga ba invité bongo yo ebi lelo nde mukile kuma na diki donc mais to ebi ke ba invité surprise en tout cas quand le roi de la forêt se prend bango. Donc, bah, invité, baza vraiment ébélé, et puis cette fois-ci, ils ont invité, na Obatubaka na été. Voilà. Donc, Obarataki, en tout cas, Obatubaka na Arena Grand Paris.
ndambo muke bazwaki na Adidas Arena. Et au moment to Arena to betaki Arena quand Paris, batu batikala libanda to yise batu ke non. Ba o ba ya na Adidas Arena ba comprendre que makambo kominde mususu. Et nga na luba déjà na bato yo ba o batikala ki sous libanda ya Adidas Arena. Onde biso na to kotika batu na kati nyoso te. Onde chaque concert batu ba otikala ka libanda. Oh, nga na lubango déjà que to ya avant makambo nyoso tout. Donc, so y déjà avant, aujourd'hui déjà place na yo et bando ça parce que ça là on a monde bakanga quand déjà 21h 20 bakangi. Vous comprenez ce que y ba mutapia ki billet na ya tika na billet libanda. En tout cas ça rapina effort et lo ko na betela ngo c'était na tikarte. So ko y pina concert, so mbaki billet na yo ki okota concert. En tout cas to za rapina à temps à l'heure. Yango nde ça là ki to mona ba vidéo mso to mona ateke nga so mba billet na ça fait mal. O so mbi billet na yo et pour y retard au quotidien. Donc, c'est que somme billet na yo, au participer à l'événement au somme les billets. Il y a un moment où vraiment c'était surtout on a marqué là vraiment que non, so somme billet na yo yaka avant, yaka à l'heure pour osanini, au vivre événement à la ini. Aux allois ba bichoté ba retardataire. Donc yaka pena avant pena par rapport à image. Vous ça bien té Arena Grand Paris batu batikala libanda. Adidas Arena batu batikali. Donc cette fois-ci na Belgique la forêt nationale, so sombi billet na yaya, ndenge bolingela le roi de la forêt, yara pena, ça la fête wane longo parce que la musique c'est l'ambiance c'est la fête. Moni poto za mambo belé ya ta mambo abimisi le ya 8000 balles. Eza pe mutu so oza pena na pinchi to ko craquer. Oza ba mambo za brisque za instantané na bengango. Ya mambo yozo penser tezo boule mambo soso. Mais eyeli yo. Ko batabu bana ba mambo ko leka wana ba ebele. Parce que c'est un faux que jour mo boulé a olinga wera. Owera ninga zana so za ba problème ndeti nga bona si c'est ba problème na ngana nyonso wana kana concert mo awera. On a teka so sweleli mamoko na bosse na mambongo. Siko bato bazanga na ba problème ba stress pour poto za bina mboka filmer. Ya bina filmer to yoka bina ki chasa ya poto za façon. Mais to nito ça détail kate et ba détail nango mais ngana pesi boy po bato soupe balamuka. Vous comprenez? Bakou a la même erreur nangati. On a vu qu'il n'a que notre métier qui trop que maîtresse que je suis. Donc ma maîtresse, donc pépé diamant ko sanga glissement. Mais peut pas glisser maîtresse. Alors pour la moussa seko batu que non, na mamunyon sur ça la photo za réveillé. Donc bateau yo, basala batu baje kize bazaka na kishasa te. Ba partout. Ndeti ngato na okola na wakanzonde na poto mungi bazala te. Mama botanga. Mukona koma na Sarcelles. Nazoro tellement na Sarcelles habité parce que nga la ton ayi poto na olinga place batu ba ebele mais aujourd'hui c'est pas le cas. Lelo siko na goma penda qu'il faut place batu ba ate ndeti mboka na vanda mutaza te. Donc na monika mutu moko ka ona ebi bana na kota place ka na obeta wana. Na monika mutu moko. Parce qu'on a compris que poto fo bongo. Donc oza place te ke monde tozara ba place ndeti ki ça c'est raté mabe. Pour ngato na yaka na habité funa ke Sarcelles. Na kena na yo comprend mi bazalaga. Et puis baba maman a mis bien ba ba iba ndeni atiele obolo ko te ko carnet a côté le bon na poche ton obeta bo eke ya photo na ndongi ba pena ba professionnel ya bandi bu plupart na banga na odoro yo siko ya bongo so ya mosi na ngokufi wana okaka kenda ozuye bongo sepele obite to ke place moto van kasi porte monnaie keiti. La poto biloko wana ezali. Po nga na yebake na poto bayibaka te biloko nyonso babwaka na nzela nde toyokelaka. Donc na nzela ko kuta même mbongo na nzela babwaki wana poto. Moni makamu susu. Mais za mboka filmet. So za mentalité oza pe procéder okota libala. Moni mikili. So za na mentalité uta na Kinshasa. Otanga $100 na Kinshasa te. Ba okomso na mukala. Donc osama rabo yo kanate na mikili. Et là na place yo kake basali mutema mabe nyonso ya mukili apo ba ye o déposer na poto comme na mto sa ela ndeng mesure olingi. Donc même babiso nde to sala na mabete na Kinshasa. So koti na kati ya batu ya poto penza yo po komaka na esprit wana. Donc c'est-à-dire les 4 juillet ba défouler. Les 4 juillet masolo na obeta oyo otelema na Sarcelles bachela go livre ba beta au moins 20 €. Ya na bela ya tobina na biso ya tobina ya tobina papa ngani na comme beta li solo ngo donc et comme on est na tango na kai donc yaka
somba billet na yo comme d'habitude boyebi ka pe ndenge ezalara nayebi ki génération berceau eza wana ba dégâts Schengen na moni bango déjà wana ba dégâts mutu na oti ba dégâts Schengen na pesi mbote ba dégâts Schengen voilà na moni bango déjà bazana na ba TikTok na moni Escalove na TikTok wana et na moni Cordo wa Senga basalam na yo na moni X2 bambote na yo na moni Yaba bambote na moni les méchants na moni Roro Leta les Tasquins ya le français makasi. Après Bruxelles na Paris bon na salle Michel Dombo na bora ba génération berceau bango basilika papa OK ba tu peux makile sotaka donc Michel Dombo na pêche pe bambote donc Joy Keke na esa go baxelanga liste meti siko na du Chabert en tout cas bala simato baxa batu voilà. Après Bruxelles na Paris bon na salle ni no bo calculer na niveau où rançon après Bruxelles et non to bando calculer nanti to calculer après auto ça na Belgique. OK. Mais ça to calculer après auto sali. En total inde to sali là après to yo calculer. Peut-être to gozo nga soupe en France boité ba place ba c'est là où ira partout hein. Très bien. Ouais, to beti ba to za na bongo déjà des concerts arena Grand Paradis das arena. Ba ninga soupe ba savourer. Très bien. Mais est-ce que ce qu'il faut payer sa force na Inosbi ba ta première concert en France à arena Grand Paris Inosbi. Pour la première fois à une grande porte où ils a Salamonini où ils rançon mutabete kuna mutaliboso si je me trompe pas congolais où on a information psycho mais il faut vérifier aussi mais après où ils rançon pasteur Moïse Zimbi abeti kuna oui après Inosbi pe a che date na salle wana munene accord arena so il faut payer sa force le roi moi si le rôle la congolaise le rôle la maman le rôle la mourir bonne musique Nini occupé ça na force na événement ils en octobre le 31 octobre na Inosbi. En tout cas na oloba nae ba force nae biso to teleme wana ka pona musique parce que tant musique on comme na mo tiraillement ya dodane ya ba combattant tozaki ki wana pona ko déplorer parce que eza culture na biso nde ba bande ko boma lelo ba yaza parmi ba jeune op belé ba telemi o ba tie date na arena Grand Paris. Merci Guilé. Ils ont salonga, ça les promotions. En tout cas, Inosbi, félicitations à toi. Parce que, ils ont, Arena Grand Paris, c'est mon histoire. Donc, ils ont qui, après 15 ans d'absence, il y a le roi de la forêt, il fallait dire les mots, Boloko dit les manzaka, il y a signé, va faire. A signé, non, va faire. Parce que, wana, lobango, même au Kélinga, moi, c'est ça, raté débit. Et si les comme tu as Rolandi, là, message est belé. Bébé, ça va, tu avais regardé les séries. Donc, débit, raté débit. So, raté débit, bon, ça va, message est belé en français. C'est quoi, débit, na biso, na Paris, après 14-15 ans d'absence à le roi de la forêt, il fallait qu'il démontrer bateau. Oui, Razanani. Est-ce que tu as bien? Très bien, très bien. Donc, il y a salle oyo, il y a histoire, il y a Odile Manzaka. Bon souvenir, dans la salle oyo. Arena Grand Paris. Et deuxième personne, c'est Inosbi. Oyo, artiste congolais, comme Nalobara, drapeau Congo Mtezo Mata. Lilimbu, il n'a pas de mbote, peut-être à moto, yo posa na promo. Pour wana penda ya palais, Mouiske, n'a pas soba salam, y'a na mone pétro, na mambuya Inosbi. Donc, n'a pas seba félicitations, ba courage et belé. Ce qui n'a osa n'attend, n'a osa n'andoule wala. Andoula Inosbi. Ouais, so na osa n'attend. C'est bien. Parce qu'il y a bien les rois de la forêt. Les rois de la forêt, il y a zanae, vina bangonyo so. Donc, ce qui n'a osa n'attend, jour wana na osa n'andoule ya Inosbi. Voilà. Mais vite fait. Na pesi fukuji mbote mutunanga. Na pesi basala fukuji. Vite fait tozo yimo muke sima concert de plique pression les gars inde na mona ipoza ipa imba doit soutenir qui vous avez fier ya récite ya concert de plique est-ce que mais après na mona qui on a concert tu n'habite na ba raison ni no yebisa biso est-ce que vous avez fier comme on a concert récit concert ya de plique ça l'a vraiment reçu bongo na Paris puis batuti li banda point de vue les années. D'ailleurs, na website bat na ozonga suwana donc billet pour l'instant était camarade na site. Donc billet pour l'instant d'être solo la awa izakaka na site à Forest Nationale là. Donc so lingo somba billet au côté na site à Forest Nationale ou bien na ticket master ou bendi billet na benda billet ko buka na te. Donc bendi déjà billet na yo webi kande to salara mimi akame
yo muto bisenga ko za déjà na 100 personnes ba somba billet pour nga pe na osala bino ba surprise ne na sala pour nga na pe na batu ba payera ba 30 ba 20 mais na otela bino nanu donc BBC kumesi yo yebi bambote ya ngwana président Patrick Fuso wana za batu ba simba bina ba groupe ya le roi de la forêt président Patrick Fuso président ba l'émissaire de Wiranson na peso bambote na profiter na moni dadi kutena yo ba salam na yo et bambote penza na pesi mbamo mbote epai ya na club des stars nan mobimba bato basala ki ba pesanga force tant na lingana sa moi glissement na pesi bino merci beaucoup club des stars na rotanga bino nyonso tuté quand on parle des clubs des stars c'est l'ensemble ya biso nyonso tout na kati merci beaucoup pour na ba force et ba émission j'ai belé to rotanga tanga a weza penda ke to solo la par rapport bato ba ki non ko somba ba billet parce que na moni ba pelle ezaki tellement trop ba mbote belé na ato meta chaber ba salam na yo aussi kozali wana département et le roi de la forêt département et le roi de la forêt donc livre na papa bata voilà tout bango donc en tout cas bokende vraiment bosomba ba billet merci beaucoup na président Lopez Lopinho président les anges de Wiranson président sensibiliser toujours batu pour na billet président Lopinho en tout cas sensibiliser batu pour na ba billet yebi Alain Kisenga na peso bambote sukozali na pesi pe bambote pa ya notre vice-président des clubs des stars soi-disant Sami Mpoi bambote dans les États-Unis voilà donc concert à Déplique aux Déplique je dirais déjà premièrement merci beaucoup à Déplique Pomba et Moni Déplique Aza donc Aza je sais qu'on a eu ndenge nini à fonctionner puis ndenge à considération n'a pas batu elingo laksanini yango moni na bimisa terme mona lobi makila wenge so rezo sotenga na kotarati donc pour makila wenge singa ke sauter cause à malilité yango parce que nazara na passe pour la plupart na bango na sona bango na ba téléphone déjà Déplique quoi kata be mission à sa société c'est moi ngam na benga Déplique on a comprenait que a okota na kati ya bouillon sauté peut-être ya beti raima oyo tout ça nango besoin té na retour et puis il m'avait dit que non mère na yoki donc nazala wana pour na mambo est important pour mon nga na concert nga naza pour na soutenir Simba mais peut-être nazala té mais Simba parce que au moins nde to sala ba misalo nzamba na ba ora tana ba tututé ba ko sala odile manzaka defa d'été akozala odile manzaka kozala mais akozala oyo aza condorte parce que eza na mamusu to zwango na nchiki mais mususu za ya nchiki te deti doda nezaka na nzela nga aloba ngo ne mission et puis ça peut makambo na loba diki eza mambe mission te donc na ba mélange ba biloko nanga donc cela veut dire so na simbi eloko ngamo pe fona kota na kati eloko wana kobuka na te même o nini donc ngamo fona kota na kati eloko wana yango yoki 20 na lobaki abi pona Déplique na idée mo pona ipo makamso eza na spiritualité salaka kobuka na te ezali père na bino ko salelo ngote mais muto a considérer le quoi père asali yango et lelo batu bandimi que spiritualité sala pona Déplique aza première épreuve maloba wera le roi de la forêt lobaki mutu moko alobi mi baleta be mutu moko nazotala eza Déplique na nazomona makambo na ye mais nazoyeba te pourquoi ezosala bongo faut tokuna kutana na so na yeba et le roi de la forêt Déplique ayaki wana Adidas Arena tomonaki o elekaki et lelo to sola concert à Déplique eleka ndeni donc cela veut dire makambo eza pona honneur ya maison mère odile naza na ba degré tout ya kokota yango il s'agit na chafaka na ochafaka kobuka na te il s'agit les pembe oyebi les pembe ezani osola mogo obi mitraille les pembe eza makambo likolo ozate il s'agit na tia les pembe goura sala comment dire tata la musique yo koya botabate musique eza na mélange ya makambo tout donc so oyebi nzambe luka ya bien so oyebi pe makambo ye oyebi satana kende na satana ya malamu wana musique dans monde ndenge tambola eza na wina non siko ndeti makambo ya boye et Déplique na moni pena que France 24 azo sur la wera na français ta siko ben Déplique abima na ngolo la mwana popé Champs-Élysées ya mobali il faut sentir français il faut na ba précision et en tout cas le roi de la forêt c'est un bon encadreur c'est un formateur ouais. Donc c'est un formateur bon encadreur c'est mieux au soli bien pour
maramba bana wana mwana bana ezela wana to ya te to bebisa makambo to wana ngo important koleka wana wana bien ya wana bi aboti bana bien te azaba yoka na linku tusuma solo wana te ezo ekopesa solo te eza masolo mo ndiye bato balamba fufu teba ata bo bakso safa bando teba kaka donc na lingi yango te ata sola bina makambo eza via bato ne depuis ka beti bolelo mondiki aozi ya suwa obeta sali mususu yango na mamtuko sola o wana ya wana eza lokwa na omona lokwa scout na kata basoda okelo na eza vérité te yango te to so lingi to sola ngo to te eza vérité ya yoka ba masa bauta na batana na ba parler zela okobebi se mission mais bakoma banda na maison mige wana ozana odile manzaka kondo 13 yo po ebi siko mutamayele muta divagation te muto afinga bato te m'expliquaka to sola no mamba déplique to pese beloge to jetele beloge par rapport à musala salaki otuninga ndenge ni nazwaki yango et puis absence nanga c'est ça na décortiquer so to lobi to komana to komi na deux questions voilà yango na lobi ka déplique en tout cas prestation na yo eloko yo sali eza très capital bango ba yemba nzembu mo na maison mère primis na ite so na kotanga ngwa ba yemba nzembu ensemble bango nyonso nzembu ba yemba kezaki maloba ya mutu na mutu atire na kati nga na tira maloba o na tira ndambu naza nango mana epa Olivier na vocal ya Olivier na nzembu wana Olivier alobi na wenge pika pende nga na tira siko pika pende ata mbonge ye atote mbonge na yo na libanga nga na aka na malobo Olivier opika no rapende ata ba diabo ata kisongi songi nzembu wana pena komoni vocal wana ya Olivier nga na sekwa ka wana okay alobaka na Merlin alobaki na ngati alobaki na Merlin donc anoloba na Merlin mandoloba na batu presque o baroyaka wenge lelo tolobi opika ne pende alobi toyoki yo mena wenge pika pende wenge so piki pede toza na glissement te okozwa doro flash donc doro flash wana yo moko kovanda botali oka muto muta flash siko fo pika ofoza siko na mental eloko Olivier alobaki na mutu après oyoka Fabregas alobi mwasi mosusu omone na nzela mona mokonzi atala ponika oyo apakolaki eloko te so totie lelo Fabregas na wenge na bato bapakola eloko ya pas match donc cela veut dire na nzembu wana eza leso ya ba ebele balekaka na ba musique même ka ya wera te zoka po ya pas match après héritier lobi boye musala ndezo vandiso na kati na biso wana wenge siko maison mère sans musala peme na wero vanda te okaza te po babengo condor okosi wera mamba condor na vampire ayebi yango te ya yebi ka musala wana siko héritier alobi abi musala ndezo vandiso na kati na biso donc ça musala kovanda na kati na bango te yango moni mutu na mutu parmi vocal oyo asale alobelaki ba oyo bazwaki yango pe na importance lelo muna mto osala mais nga nazwa kaka parti ya Olivier na wenge so lingo za Milan peme na wera pika pende et puis yaka na musala na yo evandiso nde héritier azoloba. En tout cas, moi, je dirais bravo à Déplique. Félicitations. On a décortiqué. Hein? Très bien. Voilà. Merci beaucoup na passage na yo. Merci na bandeko tout baza connecté, baza branché. Bandeko ba linga ba merci azongi wenge musique à maison mère. Tu ezara ba base o ezo sala maleo na kati ya siège ya wenge musique à maison mère. Pour bexia comme na poto, comment ça venir na poto. Azongi kintu muni na maison mère. Eza retour ya bexia na maison mère. Tu ezara ba base o ezo sala na ba répétition ya maison mère. Fanatique wana poso ba yiba ozongi siko wana susu kaka na wenge pika pende déjà wenge po yibango bien na wenge mutalungwa te yango moni le roi de la forêt zela ota yo mabe na yo bato bani kotanga yo bato balungwa sunga kanga na ba dédicace papa na salioni na invité na yo pesa na mige na biboya poser question na répondre s'il te plaît. Ozuko bilamba pembe lingaka malobe belete oyebi yango ndenge zate nde basela bilamba pembe lingaka malobe belete ozuko pona na wenge mutu alungwaka te wenge le roi de la forêt lobaka nani yango deja omona oyo ayaka olukanga awa oyo ayaki kolukanga na boya koyamba ye porte wenge ezalaka nango ouvert mpona mutu nyonso
soko kei omoni ke non esimbi te okosala nini ozongi so po omoni esimbi osala nini ozongi yango place omonaka sikoyo Wera c'est un bon père oyo azalaka na motema monene parce que so tozongi na makambo bana yo outi olobawa okende nango détail oyo nakopesa yo ke mpona koaccepte kaka moto akei aye kozonga fozala na motema kibo papa ozala na motema na ya mosala te mpo mosala ake osala libanda yango te oyo ta mosusu oyo atikaki na ndako to asala na ndako mais retour na ye mpona kondima ye fozala motema kibo papa te po moto lokola Wera moto aza choqué na vie koleka Wera te na musique banda musique ebanda moto aza choqué koleka Wera aza te mais mpona ye moko elobelaki lo te donc Bercy ayaki na ye kota la répétition lelo moi je dirais bravo à héritier du trône Weranson apesaki afongola ye motema héritier afongoli na Bercy Bercy aye poto lelo azongi Kinshasa akenaki pwanga pa Wera ozo comprendre rendre ya maison mère vous comprenez rendre à maison mère eza te auta pa waze quoi tolo ba mamba waze quoi te to so mamba maison mère tolo ba mamba Bercy faire partie na maison mère to mamba waze quoi te OK voilà autaki na place abimeli kwa kisa mamnyo sa komi nango maison mère mte faire partir autaka aye maison mère héritier poto Kinshasa to la maison mère to mamba vie waze quoi la kati de la carte makambo do solo vie waze quoi innocent Bercy mona na ye vous komisaka mutu innocent on comme ma polémique na libo Bercy pela mona na ye mona Wera te bino bana bino zo balo beso basele yo ba en tout cas na moni abandi ba polémique yaya bosomba ba billet bosomba pena ba billet yo ni polémique te yo na sara polémique na bato yo bayebi lobi na sara polémique te po mutu musa koya ko chrétien pe odile mambo lobaki pe se visibilité nga sa polémique na ba bezité moi je suis pas un baiser donc nga o polémique na muta sara bez na sala te pona yebinde ba sara bezité donc na zaba na ko pour la jamais TikTok na nga na bando finga mutu na famille ne banda tonti mutu na ko sala ngote do gagner nga siko mutu aza na facilité ya koya koteka produit na été ya koya kosala base nga na kosala ne polémique de to avancer Weranson a sali vidéo a trai vidéo bazali na kulutu manda chance alors bien aposa batu ya wenge bazala ensemble mais des fois Wera makambo lobaka na TV na makambo ba musicien ya wenge mususu na ba communicateur ya wenge ba ya kosala ezaka ndenge mususu Wera loba musicien wenge bazala ensemble omona emsu mutu moko wenge aleki atu yambi bando finga musicien wenge Wera otuluba ba miss bata wenge ana posa bazala ensemble mais muta wenge wana so finga zo ata wenge eso na ne to perdre la moi pour tout au père de mutu te parce que quand na kiti non na auto soki makila wenge sengane et sauter ko la Wera habiter makila wenge faut sauter ayebi kasi yango siko la hypocrisie te yango siko wana tango komo sauter et comme na eza département su ya mutu te po air makila na nga ezo sauter peut-être na mutu mususu wana eza département les rois de la forêt te OK po makila wale sengaka bongo po wenge eza place ya oya lingi azala oya lingi azala donc c'est de temps en temps makile obandoluka et sauter alors tant makile sauter esenga ni muto za libando zo tala po yango pe senga so sauter go doser yango moko Alex Intima tombe d'ici na peso Alex Intima ya palais donc voilà donc makila wengezi yango na to loba esenga ke sauter donc okamoka mikolo nyonso ti jour kombo wengi ozala te mais tant que kombo wengi ozala betira ime aussi la te nga siko na kalibanda donc so ba tirer o tirette yo mo atenga so mda tirer wera na sa double au monde choqué et comme yo yem tabandi mais nzoka nenga banda na zalaka boy non na ya ko provoquer mututé na ya kaka na droit de réponse pour na protéger les rois de la forêt batu baloba yo raza mtema mabe nga na obima siko pour na défendre logo nanga donc na on défendre logo na na ba outillage nyonso na ba preuve tangible na yo finga mututé nga finga batuté na ya kandeka na défendre wera na ba preuve na pesi au moins mutu siko oh peut-être ba ko utiliser ya ko répondre au dit le mandat tellement za mayele ta ko finga siko ere ya ko finga na ngana na ta wana te ngana zaka ke na ko expliquer batu wera za nani asala ini na pese exemple mo normal oyo mutu muso ko kate ko kota na game wana. Très bien. Merci beaucoup dit le manzara na passage na yo le temps to remercier na première partie na biso to remercier le Tozana non? Oui tozana. Temigi parce que la deuxième partie to remercier son excellence Guy Luando Mboyo donc les grands baleines Guy Luando Mboyo les grands baleines Motebele
René Botamba, Mbote Belé, Boss dit David Manga. Oui, il y a René Botamba, na Boulemba, na moni mamoko, Noël Botamba. Il y a Palé, Bambote na yo, ouais. Donc, Noël Botamba, basalam na yo. Oko misalanga pe Mbote, et pas Trésor Nzongo. Trésor Nzongo. Comme ça, Mbote pas Trésor Nzongo, Noël Botamba. Et pas Mbote Belé, vraiment. Et merci beaucoup à Venanga Guy Malela, le prince de la ville. Basalam na yo, voilà. Era Gelor Nzongo, Trésor Nzongo. Gelor Nzongo. Gelor Nzongo, force tranquille, mon on a ça ce qu'on a bouli, il y a Trésor. Trésor Onema. Onema skin. Onema nezara Trésor. Trésor Onema skin. Mais Gelor nezara Nzongo. Gelor ya Nzongo. Force tranquille, mon moko. Et puis il faut y avoir kati wana uchamba mo Christian Kino. Christian Kino. Au place de ça. Comment que tu tournes nan? Depuis ce moment Mbote Basalam, voilà. Parce que la biso on a profité na PC Mbote na andi ministre de Paris Mbote Belé na boss dit David Manga ya motema ma Fanny Chisse Chancel Mbemba de midi ya papi matalata la matos miroir d'Angola da coach ta patron maman Philbertine Samba moi si ya docteur Samba Mbote Belé na Jolie Maya la Massango Foire Mbote Belé na Arlette Maya la 6600 volts. Armani Balova, grand player à Paris, azo beta ba pièce et non. Obi na moni bat ba Afrique ya propre mais Armani a gagné. Les stations mon frère parce que to okutana ba ndule na ba conférence Armani Balova pièce car na pièce il peut respecter code à poto. Encore so malili peut sentir Armani bongo ngasko France lokwa na oyo katoko boka il faut bakisara Armani Balova Migolingo okobeba nanga pozwa nini so mbule bete na poto ayibini balata so mbule Armani Balova j'étais so mo epe bimi ayibini mo il était de la partie na osepela na Armani mabe so na kutena wa ndule yo sabina pese Mbote Belé merci pour la force ça la pour na biso Armani Balova Mbote Belé na Fabrice Massamba Red Muta English fada pera anglais Mbote Belé na Guy Baina colonisateur de la SAP motema ma Sylvie Baina Arlette Mayala na Jolie Mayala na bogi bango déjà na bandel pour na zangsa bango te et puis na pesi Mbote Belé na Morimo qui monté ma grâce toujours là Dieu Sylvain Dexon merci monsieur Olitete Mbote Belé na Michada na rata Nantes Chuchu Deba Mokonza Mboka John Konde de Grâce Santiago Mbote Belé Roi Bilama Grand Calais Mboka Kéline Tsumbo Jeps de Paris Jimmy Chimanga Port de la Chapelle partenaire officiel Gaëtan Lipa Moto Sniper de Ferregola Bilambe Yaya webi ke funda to bonga to solana no princesse Williams wana liste belé wana banyongo te nana banyongo nga kaya wana nyusu mabanga te kaya tiken na kati salinga glissement princesse Williams na pesi o Bambote vangule yo yebi ya palais to boule TV toujours to boule donc so to boule za te c'est que mamboza mitraille to boule TV na pesi Mbote ouais yo pena ya palais yo yebi timba donc ya Freddy Ngoma basalam na yo ya Freddy Ngoma venanga Bertin Mosolo Bambote na bino esika bozali donc Benoît Moujanai en direct de Kinshasa Bambote na yo bon séjour à Kinshasa venanga Benoît Moujanai ya Parfait Zola ta petite sœur chérie Tessali et donc wana mona moni par rapport à image donc voilà on est ensemble donc toujours Bambote Belé sika bozali mi gagné mayo yebi par rapport à image donc Alpha Ngungu na château d'eau Bambote na wesi kozali Alpha Ngungu donc voilà merci beaucoup mi gagné ma bon c'est un sur la photo bandi Guilain tira biso première photo tozongi si la photo hein ezongi tozongi ça encore première photo ya mwana oh koto maambili ya belle mais oh koto nde eza moi dodan Mambi la belle abeza yete. Yo zo analyser ba artiste à Sali Moussane mabe, à Salango bien, yo zo analyser par rapport à cette histoire. Il y a photo à Mambi, les bébés PC photo dans concert, à Bengani Moutouna photo na Aracela qui n'habite bon après, n'habite ceux on est professionnels parlant, ko bengana artiste Nicolas la scène. Oui, et dans ba émotion mususu ba émotion nyonso to za rendre morte. OK. Donc faut comprendre rabatu. Ndenge yo lingi elo peut-être oyo mona bien pas mu déjà bien té.
On peut pas forcer muta nimelo ko ya munyo za bien te. On esprit mais au cause joie quand même cadeau. Ya on a dit émotion nyo so za rende moroti. Bazo te qu'il était. C'est ça que je te dis. Sauf que dans Monica s'excuser. Ce que ça dit Kofi on a héros mené biso ba live na ba émission ba si. Eh za mambu ya soki mutu. Oh Kofi tala na za la boye. Eh za maka soki mutu te. Mais mambi le betana ba olu ba défense. Eh ngande tinga na défendre na mutu te. Mais bazora na cadeau. Babo ya rapé cadeau. Ah devant ba tu na concert. Bazoka eze ofeli. Aujourd'hui le tia côté. Yoka. Ma mususu biso to bosanara. Monde to vivre bo, il faut to za na esprit de discernement. Très bien. Ezaka très important. Bako yelo loko ka ndo yo mona ngweza bien. Mais lobe ko mpe mabe. Po omani makamnya to mona ngo ala atte. Vie ezami balezi zara moko. Mutu musu pa ko pesa pe portraité. Ma pesi ka mbote. Bazui pété. Mais lobi pa pesi portrait bazui. Mutu musu pesi portrait bazui. Mbote bazui te. Donc, foye barake na kati ya mutu nde to vivre boto za na ba sens nyonso en kati. Ndeti ngabe pona telema na kene fo esprit wana loba. Telema. So eboyi na. Vous comprenez? Donc, to so kaka makamu na première degré te. Émotion ya mutu na mitu wana ezaki nini? To koma te po kaka boto lingi batutu balingi falaki ye kaka sala eloko batutu ba ko sepela. Nana yebiso ke to bonga poto sa to sa ma batutu ba sepela. Beto da ko epe kozwango. Azui epe, asololi na epe bien, ebimi pe ka mabe. Na yebiso te ke bisou na mboko ba komo lukelo ba défense. Bisou ba komo lukelo ba détail, bisou. Eloko zena normal mais lelo koma faux. Est-ce que to kende bien? Si on est aux arbres faux, et là au moins on a quatre no le banon, te zoa. Parce que ça peut être un poteau sous au coup ça bien peut-être. Peut-être au bas ça bien te collègue oh. Est-ce que faut y belo ko na jour wana ezaki nini? Ne yo la muki ne mutum so la mukite. Donc photo tambola na ya moninga le la batebele bazaka na eloko on dirait na ebito ndebiso basingo mbega mtozana na opo zo na intimate na saba nzete. Biso ba kongo mtozana eloko wana. Tozana ngo trop ndetse nga beso na tempe mene fona sentir na yake yote. Donc so na tempe mene na o sentir ngamo fona sentir na yake o ana le pembe. Ya sankutu ko kishinga ou bien ya sankutu ke guru di temple te. Mais so na telempe meno etaki kondon na comprendre oyo je kizengi. Sikoyo kobuka na kate. To linga to zo ma muteka po ya sali bongo eza mabe. Oui, to kolo baketa mususu agissement na ye ezaki bien te. Mais pour te protéger peu artiste ngo ya biso. Yaza ku omani photo kutu Tala nga na mona raso na publier loko mo bomona bazwa nga. Bazui tano baso nga na nango bela gweta nga na nango everybody nga na nango. Siko basala photo moko. Bazwa chinois soki chinois bakangi sene longi nanga. Bazui ngulu moko ya ndundu bache pembeni. Ngulu ndundu. So na photo na ngana pesa bacha ngwata au mona. Siko yana logo na sekaka logo photo wana te. Bazui photo na ndambu bache. Bazui siko terme de chinois ya chinois. Soki ya chinois, soki ya libanais, soki ya nani, soki ya indien, bakangisi, bazui ngulu ndundu bache pembeni nanga. Batu ba posta ou ba publier yango. Yemo mda ocha na yebi ke wana ngate ma ocha. Zoka point. Mais ko loko eza odile manzaka mo ena yako yesa wanta ke te wana ezanga te oya yebi ya yebi. Ko yeso ka boyi. Ezo dépendre na ngana avi na biso te. Et dépend kana mukolo peut-être la muke nini photo ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro.
Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokiti na metro Château Daka yau. Daka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mina kula metro. Papa mukolo boya takota bukatamsanga. Bisa tanimaka le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza na magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na ye pona kolongola batampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin osala taille pona kokitisa mamumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Où est venu? Non non. Yo je mona te. Oh la kamate. Eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo produit koteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo kala Awa toza nango Nicole Malonga. Yaki na circonstance nini po yana babilo musumu tako mona bo o ya moni na oyo moni ya mamoko te musique mona ka produit mo eza makambo mutako ya pe na portrait boy ta mususu eloko mo bozawa yo yeba te mais ta mususu réaction agissement na ye kitana no ezanga te mais après alongole eloko na tant que maman place na lobi bravo yango après merci na pardon toi sunelo musote. Très bien. Parce que tobandi biso to bando bambeka mabanga. Tobosali o nyonso maman se pesa ibiso tobosani yango. Très bien. L'état to préparer Guinazo préparer des infos to motena papi matalatala matos miroir d'Angola da coach ta patron na kanisi ndenge na bosani vena. Na habite so na boa kipo on ba comme moment inoubliable en fait. Asali ya trop pas continuer ko sala na vie na biso. Ya papi matalatala miroir d'Angola da coach ta patron mutumalamu. Mutumalamu quoi, incroyable. Vieux Adolphe Pedro. Il y a Adolphe Pedro, tu peux se mbote. Bon séjour à Paris. Des photos. Guilain. Qui c'est Njora. Lelo alobelaroni na carrière na Kisi Njora. Na mutala carrière na e. Akokuma ba ajini bozani na bekara ba ajini après yo bengi mama aleki na yo zaya na e. Et AGE bana boité parce que mais amutu bosala musala moko. Mais AGE bon génération na ye. Bon AGE ndeza boye bana teka po bosala musala mona mutu.
Donc on a revendre te pour na ba pesa ba âge bato o yemona pesite na wo imaginer les pe mutu te ke pour azabo on ko imaginer âge oui wana mais te âge na pesa te confirmer to ko confirmer âge za musique te te ngana lobela mama musique te ngana lobela te tu penses obandi na question lobi musique zalat na tuni des questions obi yo pe amona des choses avant de ça une émission on dirait obuka pe autoplay mige omoninga ne na ka bona ka pina mobimba oyebi ke na mela might na poser des questions. Voilà, au sangisi yango. Jour aza muto asali nzela obino bo leka lelo. Normalement faut que vous avez vraiment na ba information sur ya muto bino aloneli bino nzela. Ana histoire na musique na biso. Kisinjora. Parcours ya vie na ye na carrière na ye na musala sali. Ya banzele zebele moi je suis chroniqueuse et puis na komo lobela na lobela wera musala ya sala voilà kasi ko yo lingo même ce qu'on a polémique donc dans l'ensemble eto loba boy moi je dirais félicitations na ye et les nini yo pese félicitations na ye poto ke na débattre kasi on a na sisat yo ka félicitations ou tu abi ngana biso féliciter abali migi abali te o féliciter point migi yo qui une félicitation na bi boy dans l'ensemble yo ka ba question dans la question c'est si limite de la wa qui sinjora merci beaucoup en tout cas félicitations na yo kana silisa question posée yango na loba lobi na carrière na ye no âge na goza ba na kopesa te parce que ngana yeba âge batute na comme hôpital ya na ko maternité te na yeba âge mtende ba 51 ans wana yo mto yeba ngana vana na maternité te na kopesa mto âge ba 51 ans ah bon na musala oyo sala problème de félicitations carrière no ke ndeti yaye en tout cas félicitations à Venjora lelo aloba Sadat Ntouchboy na monaki na papi ka kolse bondo janvier wata na piso bamboti et donc so eloko yo lingi na lobango mettre fois salango bien pour ils appellent exemple ba tumsuba salango par rapport à image au moins au place wandoze na bimi côté mususu à l'époque surtout ninga bonenga na tambole mais le to kuma so Ntouchboy na tuni yo o souhaita carrière ne sa maloko ya njora okuma histoire nde ya komi migi toko sauter na biso to vaneli njora bondeni to so la date wera to te concert faut so la plus date papa ouais to so la plus date donc date batu ba kende déjà donc allez acheter vos billets élément sokola kende somba billet na yo soit to yebika nde to sala rat donc troisième photo pour aussi cette émission merci na bandeko tout bolanda biso bozo à place na mino le 4 juillet le 4 juillet merci bozo à place où en sona na mobangi na ville de Bruxelles biso ba parisien to démarrer à Bruxelles pour nous soutenir le projet bozo à place na mino dernière photo pour clôturer émission non on va pas si incroyable ouais au ser na biso Sandraline na comme boyendeni te na ebité mais il faut y barati au milieu na out te pardon na ebité yaya yo tuninga kombo ndeni na weba ndeni mais au milieu na out batu na o en tout cas dans l'ensemble na oloba na landaki vite fait audio moko na ebité si je me trompe cause ami dans la Taylor cause ami dans la Taylor mi dans na peso pembo te sikozali donc cause ami da ou bien mutu mo na landaki audio moko vite fait ando lobela mamango ezaki mafuta et tout en tout cas na kota pina na katite biso nyoso visage mafuta opakola ba produit ba choko te na banda oyo ka makonde mafuta nini donc na confirmer te parce que na soli na les concernés te wana eza na yoka ki les ont dit na ko marteler sur yango te par là na linga lo baboye eza te potoka moi biso nyoso visage na risque de titola la boto e ba te ni okoma yango to ninga la loba na mettre fois to sala bolamu mingi potoka mo baka mo pe bichoté vi na biso za ya bichoté ezaka ya redefisa na batamuke e ko sala o nyoso mtema na ngwelingi elinko lo bateke biso toza biso to koko conduire vi na biso na oyo na volonté na ngo moko boeta musu mukolo mo likambo nzamba okanti ko salama to e barati donc yo moni ndenge sali boyinga na koluba en tout cas ça na mona nzambe ya solo parce que na niveau longeza boye c'est que nzambe penda épargner mambo ebele oyo longi muteko comme boite gile profiter nzambe épargner na mambo ebele boite na ba condition te na habite sur ça problème nini en tout cas nzambe épargner na mambo ebele na webseka que a forcé il déjà na mona ke muta ba pasteur Dodi c'est pasteur Dodi non voilà donc ils ont muta déjà ba pasteur Dodi donc continuer ka ba prière il y a des jours comme ça donc il y a des jours comme ça voilà. Bon, bah courage pesa za wala na biso lisolo ya sha ingingi wira koki ko fula ete akoki ko mema epoto te
akoki kozongisa ye na mokili te nde azongi lusu pa jibe mpiana ou bien eza nini parce que bowela eshai musicien ya BCBJ bino bofulaka bamusicien bino bobimisaka bamusicien soit disant jibe abimisaka bana te abimisaka bamusicien te shai ngenge bozwaki ye mais tomoni place moko te oyo amemi ye to akomisi retour n'est pas jibe vous comprenez ozo analyser nini na retour ya shai ngenge na BCBJ. En tout cas, glissement mon alingana sur langote parce que mon temps on a promotion on a kota trop na ba fitilité tout monde a to soli plus mambo eza et le basir mambo batba ki ba somba ba billet les 4 donc ba billet eza déjà na site ya forest nationale somba billet na yo tana nzungu kolambate donc par là na ngana lo baboué vena biso na pesi mbote sikazali ayaki akota maison merte ayaki pour na featuring ne batutu bayara ne ba innocent ba sa featuring na wera ne le roi de la forêt sa featuring na batutu oyo yebi nenge pa yaki pour na featuring ayaki kota maison merte et puis le roi de la forêt na motema munene ya kibo papa za rango andima ki yango aboya kiteke pa ute koto elelo soki fazonga na orchestre oyo azalaki ya wera nini na kati siko featuring oyo portela nini obasana yenda oyeba featuring e portela ni po ba ope ba sa featuring na wera bango ba yibi mutamta yibi edeko ni e porta pa na ye siko ya ye soka linga zonga na orchestre na bango papa ya biso na wera na kati eza nini yango place au monde tolo bakali kambuke eza na mamso mona mamba bana mambo ebele ezaka kepo peut-être na kolo bon na sens que mutalingi ne ki responsabilité moko boyeti na retour or nga mona même ba mission balongwa na maison mère baloba wera muté ya mabe baloba 20 ans na faux espoir muté mabe mais siko lelo to fonga la parenthèse moi muké après na solo la ngota mso après concert na fonga li parenthèse moi muké nde na landaki na ba mission mso suponga na yaka nanga ko obora to mabanga te soit disant vient na biso za mokolo akozonga kuna te to cheka bongo après ba tunsu ba bakisi te po akende ba fula ye ba fuli eta yo zonga to chenyo so to sangisi to chisika moko ko so to che we raza muté ya mabe vient na biso muté ya malamu na ve shai na doya limona nani mokolo to suki no awa na oya ko silisa ngo ali mbunda beta mbunda chanteur chanteur esenga ba présence nzoka bamna loba yoka bakamna loba fala yo zala po nazali siyo na moni ndina na tiki yo po tolanda ba commentaire ba tu to sala no sous deuxième émission na niko décortiquer mobimba te po to ko bomelo ko to na oyebi clip o ngala zala na munduki clip o ngala za na munduki kando moni clip o le roi de frère tanga na munduki na arme ngasi koti na kota clip na munduki na yeba eloko te après nde na yeko comprendre que munduki wana ezalaki po déstabiliser ba esprit boya rabana nzoka ba esprit na balongola ngo na église balongola ngo na munduki te papa vina biso doya limbunda alongwa maison mère kenda to na mutema mabe na mutema malamu alongwa maison mère kenda asala be mission totale doya na peso mbo de siko zali mais lelo abeta na wenge 4x4 akenda tango ya kozonga betaki porte na ndako papa na bango mutambunda batunaki age musique eza na mutambunda liboso senga pe na aspect yango na lobi kutu so oyeba te kutu so oyeba te muto azaka bata sima bazaka donc ensemble kaka bango tout bazaka important parce que obe mbunda eza na dodan atozo yemba osera mbunda oyoka te babeleli igo synthèse là yoka odilman zelanga silisa kasi yango opose nga question na yoka papa ngai aloba makamuni aloba makamuni tenga na ba détail kaka poza eza département na ngati menga na kochonka pokumba we réseau tambola place wana akende pa we rafule nga na ye kozongisa yo batu balobaka ke we raza muté mabe mais siko doya kindaka sali be misho doya sala na ya ye oyo zoloba salaki soto chango eze loko morote do wera mutema la maintenant on peut so ba détail c'est la tunika question yoka détail wera mutema la ve doyen abeta na 4x4 ki sali pe be mission lelo ana maison mère bayambaye ve na biso a John Cecile alongwa kinda asa be mission kinda place a kinda
tant ayozonga la maison mère ayozonga maison mère ya kilelo oui on a pc visa to sur la zami kilia venanga Bill Clinton ayaki wana moni a répété le roi d'Afrique pc visa ayobeta na arena Grand Paris on a ba détail moko za na ba détail moko ya batu basa la différence napele wana loba kasi mabete ngala Emeli alias na yamba awa atie ba koma batu bo émission sili na bata mabanga nako ndoko ngala expliquer likambu toza olobika bola mawera mabe olobite yoka mabe olobite mabe yo ngala ngala expliquer mabe tokoloba mabe te tokoloba mabe oyo mutu azo imaginer te mais tokoloba bola oyo salama yango pe salama oyo eza important yango oyo mutu akei même na bible oza na histoire enfant prodige te otangaka bible te oye bango te mwana nyonso abimi na ndaku na bango c'est là où bazoboya mambo bana po tokokota même na bible poso mutu asime kaza papa c'est que faut asime batu nyonso berere nyonso bana bosali bana faut asime po liko bongisa place likama papa na bana ezo kata na wana boyebaka soki jibe mpiana natangi kombo aloba asime makamba bana voilà abanda na wenye 4x4 po azaki président wenye 4 wana komo mema polémique yoka ozo mema polémique o ezate merci yoka zela ozo mema polémique o ezate donc ngala lelo polémique te na yeboye pona fongolo mémoire na lobi boye yo tuni mambo ya chai ya ve chai ngana ozo ngsoka na mambo ya ve chai soko esika mambo wenye 4x4 to wana ikomi siko histoire wana eza su auto ça te comme histoire ya wenge nde tokobeta mais auto zo loba makambo ya ba orchestre maison mère na BCBG kombo ave chai mteta msawera na kati soki wera zaki na mambo ave chai te azonga te olingo muno dila décortiquer te ngana yeko loba noke mais pourquoi tu la maison mère chai ngengo c'est ça te na maison mère akoyemba te yaya yoka ozonga na en fait oso mutu pour est-ce que idée na yena no ezaki akota maison mère mais ayaki wera fula it ayaki ko sa featuring nzemo na eleki na chaîne wera ele bon featuring so eleki na ye nzemo eleki na chaîne wera yo mema ba polémique to so la réalité yo ka débat eza poto se comprendre OK on m'a dit to ça ba débat poto se comprendre yo tirer o na loba po batu ba otala biso ba ozela te ke po yo potaki subasma bazela mambo omoni mambo na oloba yo kama na oloba eza boye vie chai ba bia ozonga te poza mukolo mais maison mère bandimi alimbunda batali agité na za mabe zela na tebe na ton église te na za invité to ça na liste na invité yoka yo loba ngana yoka na invité boko rola ya musala ngeza te yo lobi pesa pe na loba amige pe yo liga biso ndo ndimaka oui on ndima so na yoka likambo baboya ona okosa mais mambo beso na okosa est-ce que na lobo na biboye bandela ba molinga pe na lobo yango na lobi vie chai alinga zonga babi ozonga ta mukolo siko doya limbo na zongi azongi ya ba répéter na maison mère vena biso Jan cessé la zongi ya zu visa za poto sa mamna na mona vena biso Bill Clinton siko mabe awira na malamu ya bato mso eza si ouais tutu ka luji azonga BCBG boye batale acheter pour ah moni siko eza réponse na boye batale acheter eza na mamba acheter eza comportement jibe parfois soki otie to komo kota mambo kasra bato ah bon ngana longola nde wera na kati ya makambo aza olongole te po azwaki musicien jibe atindika ya pelite apela nde ni tangi kuna no bato bango tika o débat o luka nde zato sa émission o lukana eza mamba promotion mais na asir bato quand même balandi mambo na lo beza important donc so musicien fa zonga pute po age na eto azaki na wera au abima pa na maison mère to ça debo muko chouchou voilà merci bato na shuka pour to clôturer. En tout cas, merci infiniment. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 89 85 85 2 fois 351. Donc, c'était là où dit le manza kanabino. Donc, son abina bandu vandi sa aba numéro. Ba mama zengaluke tu bambote na mne sika bozali. Donc, Mère Angèle Mwanza, basalam na yo siko zali. Baudry, bambote na yo. Donc, Génération Berceau, Baudry, basalam na yo. Et Antomé Tachaber déjà. Donc, merci infiniment, Trésor Bolombo, Papa Alain Milungu Basalam, le Vengeso, Papa Nagrasedi Bambo Tenayo. Il y a tellement, il y a Poupin qui est là, Bambo Tessikozali. Donc, merci beaucoup, Flavie Panda déjà. Donc, voilà, merci à tout le monde. Merci de m'avoir tout à la nébiso, vous allez connecter, vous allez brancher. Venanga Trésor na Belgique wana. Merci. Na pesi venanga Trésor Bambote. Donc Bambote Sikozali, il y a Trésor
Donc basalam na yo yebi par rapport à image ya moto il a laté donc il y a Trésor Katunda donc il y a Trésor Katunda façon basalam na yo en tout cas il y a tellement de gens ceux qui nayebi déjà qu'ils ont promotion tout donc bino bwana boulangerie jamais beaucoup les lapaine donc so na tanga batunyo surtout c'est que tukulala merci Oulala. Merci beaucoup na bandeko tout balandi biso tukutani voilà Viens nanga tiba tiba c'est mbote te ve tiba bambote na yo ve qui avait mawanda basalam na yo. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nayebi te yaka tokisi na metro chateautia daka yau awa ozomona okimbondo olalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina libula metro biso talinga koloba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafesse sein mollet hanche oyo evimbisa awa olevimba non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son